Comment prenez l'envie?
constructions sur les ouvrages de drainage, collecteurs, caniveaux et avaloirs. Toutes les constructions anarchiques sur les pentes collinaires ou sur tous les sites jugés non édificantes. Cette tragédie, au-delà de nos larmes, est un moment sacré d'union des Kinoises et Kinois dans la tristesse et également dans l'espoir des jours meilleurs. Au nom de toute la population de Kinshasa, je tiens à remercier particulièrement Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et père de la nation, ainsi que les Kinoises et les Kinois qui n'a aménagé aucun effort pour descendre personnellement sur le lieu afin d'essuyer les larmes des familles et ordonner lui-même toutes les dispositions utiles à prendre pour les victimes et leurs familles. Ces remerciements s'adressent également à Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à tout son gouvernement, particulièrement leurs excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire pour leur accompagnement dans l'organisation de ces obsèques. Je dirais avec Jean d'Ormesson, il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Vous êtes toujours présents dans nos cœurs. Maman Esther Jipuna Mbungu, Maman Pélagie Ibaba, Maman Béatrice Kapalai, Maman Bibi Makese Luzolo, Maman Caroline Ngina Mao, Maman Naomi Bwanga, Maman Voitou Seki, Maman Pélagie Ndombi, Maman Micheline Lukombo, Maman Luzolo Lema, Maman Plamedi Danga, Maman Germaine Bilongi, Maman Jocelyne Bilongi, Maman Monique Moussamba, Maman Mandungu Kouloudoula, Maman Béatrice Dieloufuma. La Bible dit dans Romains chapitre 14, versets 7 à 8, je cite: en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, car nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Christ. Enfin, la Bible nous donne tout simplement dire, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Christ. Je vais continuer mon adresse à Lingala. Mokolo lelo, mokolo mawa. Mokolo ya milelo. Mokolo ya pasi. Mokolo ya bokwa kabwani. Nazali kosenga na bino matondo mingi. Pona bino banso. Ndenge boye kolela na biso elongo. Botiki misala na bino, botiki ba famille, pe boye awa. Pembeni ya bawei, pembeni ya ba famille, pembeni ya premier ministre na biso na gouvernement na ye Mobimba, pembeni ya biso banso, po na kopesa au revoir. Yango wana na koloba boye. Mokolo ya mercredi 2 février 2022, ville na biso Kinshasa et la mukaki na mawa makasi. Mawa ya pasi makasi koleka. Kulamuki na sango ya mbokuya ya pasi ya bandeko 25 mokoka. Tukumi bale na mitano mokoka oyo bakufaki na marché oto bengi marché pirate ya Matadi Kibala. Cauchemar wana ezali bongo accident ya bandeko
bakufaki minei bakufi na balabala ya monene minei bakufaki na balabala monene tozali bongo na policier moko na wewa moko pe na bamama mibale bakufaki na balabala monene tuku mibale na moko, c'est-à-dire 21 personnes lisusu bakufaki liboso ya badepo esika wapi bandeko batiaki marché pirate oyo tobengi liboso ya premier ministre. Je parle donc sous l'autorité de son excellence monsieur le premier ministre, chef du gouvernement. Exécutif provincial de Kinshasa et condiment lisusu te bato ba respecter mibeko ya Mbulamatari. Exécutif ya ville de Kinshasa et condiment lisusu te ba occupation bato ba occuper ba balabala pona kotia bandako to pe na kosala mombongo. Tokondima lisusu te bato batonga pe bavanda to basala mombongo pembeni ya barai ya train. Bato bavanda basala mombongo to batonga pembeni ya ba aéroport. Kopema na boboto omboka kolo tata nzambe. Liwa ezali nzela ya biso banso. Tokobosa na bino te. Bokei liboso pe biso totikali tokolanda bino na sima mokolo mosusu ezali bongo mibeko ya mokili.
en est que biso batondimi lisalisi wana bapesi yango mpona biso bitumba te tobengana te na kati na bafamille malgré nayebi ke basi ezali parce que na coutume na biso baafricain mélancolie ezalaka eloko makasi surtout omoni na niveau ya totalité bamama bakofini par rapport ya mwana moseki alors nakoloba mingi te pokoma na lingai naloba nyonso ya papa tike ete nzambe apesa susu makasi wana ya okende kotika baninga na biso na demere ya so kokende na biso ezala na maboko na ye kozonga na biso kokende na kati na bafamile na biso ezala na maboko na ye. Merci. ezopesanga mpasi baninga na ngai tobimana na bango 4 heures 3 heures toye 5 heures na depo tokangi biloko tokangaki mpe biloko tomati kutu oyo natekaki mokolo wana tianda moto akangelaki nga abombeli nga debaki na ye na zwi totie na bamesa tobandi koteka boye kliya liboso ya mibale mbula ebandi ya makasi mbula liboso eye ebeti ese lokola kokata ya mibale eso ebeti ese lokola kokata ya misatu tomoni mbula ebeti éclairage ewuti na ngambu ya prince eyeti eleki biso toyoki kaka kaki ebeti kra basinga ekatani bayebisi biso bokanga biloko baninga na bino kuna bakufi tokangi biloko teke tala boye baninga na biso nyonso bakufi ezopesanga pasi bami de souffrance à 4 heures nzambe azwa bomoi na bango na kimia naza na ebele kolobe natekaka tomati oyo mpe nalandi atekaka mpe tomate mbuma mama Chanda Angèle ngai mama Sidonie Kibungu camarade na ngai ami de souffrance à 4 heures ezopesanga pasi tosepeli toremercie chef de l'état na organisation asali po te bakunda bato oyo bakufi mais kasi tokosenga na chef de l'état vraiment batala mingi bafamille oyo batikali parce que bato oyo bakufi baparent nyonso presque baza basi bafamille nyonso bakufi awa mingi ezali bamama nde bango bazalaki bakonzi ya mabota bango nde bazalaki bapilone ya mabota oyo batiki soki mokonzi ya leta akosepela boye ndenge biso tozali kosenga bapesa bafamille oyo batikali ne fiske bamatrikili ya leta na famille moko ata ya société ya SNEL babénéficie ata na moke na baparent sino mabota oyo etikali tokoriske bakulu na batikala ebele baparent oyo bango bapedre bango nde bazalaki bapilone ya mabota wana vraiment chef de l'état atala likanisi na bango ata soki bakodédommage bafamille c'est bien beau mbongo wana ekosila bakanisa bafamille oyo etikali vraiment ne fiske ata carte ya matricule bazwa yango na société ya SNEL akipaka bato wana soki bapesi yango te tokanisi bakulu na bakotikala ebele parce que bamama batiki bana ebele
c'était pour rendre le dernier hommage et nous rassurer qu'ils sont bien enterrés, dans les bonnes conditions, dignes. C'est déplorable. Sincères condoléances à toute la nation. C'est le mot qu'on peut dire. Et nous pensons aux familles, aux orphelins et à tous les Quinoises, les Quinois qui ont perdu les leurs, des femmes battantes. Elles sont allées à la recherche de la survie et elles ont perdu la vie. Il n'y a pas de mots. Kendaki kolukela libota pe babungisi vie eza pasi mais tolingaki to accompagner bango jusque na dernière demeure toyeba ke bakundami na ndenge ya bosembo na ndenge ya bwanya ce qui fut fait oyo etikali kotala bana oyo batikali ba famille oyo batikali pe na insister sur mokano oyo chef de l'État azwaki ya ko délocaliser wenze wana zando wana pona likama aboye esalema lisusu te. Coup de chapeau na gouverneur de la ville parce que assuraki enterrement na bango na ndenge esengeli na lekaki na ba famille pe nazwaki témoignage wana nakanisi biso nyonso tomitia esika moko pona likama boye ekomela biso lisusu te ezaka awa na matadi kibala me bawenze tondama ebele baselembao partout bawenze pirate totala ndenge kani tokoki kosolola komanyola eloko etali bato bakosala misala ya mike mike bateka na esika ya bien biso mpe bateki totika kosomba na balabala tokotaka na bawenze po encourager bango. Famille.